petit nanga ken petit on a auto sala émission na voisin nanga ya Montfleury basa ki émission on a mon téléphone à trop dans réseaux sociaux na telle émission en pleine émission voisin nanga Montfleury lo ba ne vient na biso lo ba na bi yo na mono noalé yo ndio noalé déjà. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et au moins bako c'est la likambo moto ya kufi mais moto azo vivre oko c'est la likambo il faut yemogo alo balika mo ndeka na bulele ka noalaga organo ala ti or noaler. S'il vous plaît, abonnez-vous. Petit Ken, oui que Petit Ken a maman na liboma mutune sara bienté. Chaque fois avant à ça l'émission, ezali na petit Robinho. Ba melara ba diamba makasi ya kan et bebisa bango mutu. Ba diamba kan ba tchara ba poussière à balle na kati. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ba sakana soki ba swani eloka liboso bana ba finga na rezara na nini. Mama na yo. Obi pourquoi bana ba finga ka mutu mama na yo. Premièrement na ezalaka maman nde afandaka na bana mingi bana bamonaka nde mama trop soki omoni mutu nyonso tu soki azoluka swana na mutu fa benga ye kaka mumeli diamba seke eza ba matière oyo ye moko mutu afandaka amelaka ngo soit afandaka mingi na bato bamelaka diamba. S'il vous plaît, abonnez-vous. Est-ce que nga osomoni leader moko ya Congo ou bien porte-parole moko ya Congo asa leka na TV alobi mutakenda ofingela so bato zaki au faire la big soki na besoin ba attaquer bato j'ai marque à ouz. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, yo ya. Fali à on va te là qui amoureux donc malambo est média. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Banapoto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. Tala cadre kitoko, oye sengelio se détendre na ba week-end oyo. Yangoyo! Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po, bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komoni zali kotumbama, na kwanga ya banteke, pe ne loko malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jonga 2 ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jonga 2 awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Bonjour, bonsoir, la bande tout na film Mosé Abino et les herbes de la presse. Quand ça vous s'abonner massivement na film Borosa actualité na tout bolingaka. L'on a un bébé patron un film Ken Piana.
obi ken pena saka na école na ye pito pa la formateur ba petit na ye baza wana ba validita mo ba l'air claque ba limpindi ba qu'est-ce que luvandi ba lora shuma wete ba malika mania ba manike de gens tozana équipe forte quoi ona na ba ken pena na totezo les gars ah comment on est sobeta ma trop ken pena mo meli diamba ken pena de maloba aloba o mabe aloba o mabe ça peut dire non mais le ken pena bonjour. Ouais, bonjour bébé de la presse. Na signalé na nous bandeko to balanda biso na fimbu o eza école ya formation donc chez biso a toza cameraman et journaliste azangi ya yambaken na ko transformer yo pe comme journaliste donc bébé de la presse aza parmi ba monteur na biso na fimbu mais na biso na bi lelo monter te yaka to ça la émission beaucoup apprécié pe to zana ba il est claque tozana ba Alain de BCBG tozana ba Crisco Louvadi donc lelo Valdi Tambwe ake moi yo ebika weekend ndenge zaka balora chou bazate na ba bébé de la presse sala pena nanga émission et sala toujours tokos mais na pesi na mbote na mama CDJ Mampata mama pasteur na pesi prophète Emmanuel Dodi bambote prophète Moïse Kabodi na pesi bambote kokwa Rafati Makizembe merci. Quel pénisseur on est comme l'école à Zakari Barabas? Non, école moko bien, vieux moko bien, à full la talate, vieux moko ya ba ouverture, balobi tout ça principe olia, ndenge zala pena, biso bano to bime pa honorable Zakari Barabas ba o pena ba respecter vieux, ba finga vieux te ngana pegin ça, to zala katnapso toujours bien, donc toujours très bien. Toi toujours très bien parce que tout le monde a honorable Zakari Barabas malgré à télé mais la valeur mais tout le monde a quel pendant côté na yo pena ba tararonte ka valeur et ça la ronde bon ba taxa ngande ba taxa ngande na ba faux image on se comprend ba taxa ngande na ba faux image parce que le monde est méchant mokilo balingi kaka ba échec ya batu mokilo balingi progression ya batu te yango moni tout le monde akoma ko taxer ngaka ndenga lingi a imaginer boya ya taxer yo mais nga nazana nga youtuber uko taxer nga ndengo lingi uko finga mama nanga ufingi papa nanga ufingi bandeko nanga nga na youtuber nga ezaneti baloba ndenini na bossa na moi s'enfoutaka na makambo tu ezaneti les chiens à bois la caravane passe donc ngape na o s'enfout na nyonso tu yango bomona nga ken tellement nazalaka na esprit faible te parce que ceux qui nazalaka esprit faible na internet bulunga bo bando mona nga ken nazokangisa pe batu ceux qui nazalaka pena pere nde bosi bomona nga ken nasalaka bato ata ba convocation nasi kokangisa batu kofunda batu kokende kosamba na batu za besprit ya ba faible ya ba pere yango bomona nga na kopiaka mingi ba idéologie ya ba mbiaka neti ba honorable Zakari Barabas bafinga est trop tellement miyebi ki grandeur wa zanango nana kenda samba na mutu te na sepelaka mingi na fali pupa bafinga butu moi mais oyoka jamais fali atinde msu ba bureau de mort ba kangele mutu donc biso pe to ana même esprit batu boko finga nga 1000 personnes bu finga 2000 personnes er na ole sa mwasi nanga bien ba nanga ba otanga na bango bien ba la na bango nzala tesco na ke nango wapi quel penoza youtubeur j'espère que tu as la paix émission dimanche et ndekona papi mboma na habité relation no bozana papi mboma. Premièrement, nous papi mboma grand journaliste en tout cas na pesa ka papi mboma félicitations parce que ba papi mboma ba koti si ki excellence moko ya makasi na musala o zela na nute na lobi boy omoni ba papi mboma baza ba descendant ba vie na so ba honorable Zakari Barabas ba Serge Kaembe ba Paul Mukendi ba ya de donner ngumba ba ser na so ba mami lela ba papi mboma ba aneti ba descendant na bango ba papi mboma ba Nati Lokole ba Marius Munga ba Popol Mupasola ba nati ba descendant na bango na ba Popol Mukelenge tout ça de papi mboma sala ka musala na ye très bien un journaliste mo depuis na ye belaye depuis na ye ba pena papi mboma na mona émission mon côté ya papi mboma sala qui parti puis
biso kutela moto kota mo ba sentiment musu moi sentiment boye au salam so promotion mutu mais papi mboma pena non na yoka pété orchestre moko boye depuis papi mboma bandi musala na ye non na yoka ta orchestre moko ezolo bate ke papi mboma za muta parti pris non na yoka lisolo anate mais les lots bazo taxé que ça parti pris le rasala qui émission Robino autour Robino ba question Robino a manqué mukolo en pleine émission ola asa ta ba question sur à contrer matiga Robino ateka mukolo bongo. Bon na tuna yona nous premièrement côté ana na kota masolo ngote po na ngo kota na ba potopota masolo Robino na grand frère na été bango baza kaya wenge musique maison mère ba utana kati wenge musique maison mère menga na osenga bandeko na biso ba artiste o bobima bima na quartier latin bomona ka bandeko na biso ya wenge wana basanga na kapena lisanga bayaka po ebele ya bato ba kotela yaya Robino wana ba kotela yaya Robino ba ya ko satake na Robino te mais ezali dusu ya ko satake na fali siko ngana mituna ka bandeko na biso o ba ressortissa ya quartier latin botela ka ba ressortissa ya maison mère ndenge basanga na ba kotela ndeko bandeko na bango pourquoi pas bino pe bosala unité wana ke soki fali pe bazofinga ye pa bandeko na biso balongwa longwa bonge musika maison mère bino pe ba Jordan kusa pe botelemi bino pe ba Soleil wanga pe botelemi bino pe ba Suzuki pe botelemi bino pe ba ndeko na biso nani ba Riki tout pe botelemi ba Sam Titu pe botelemi parce que quartier la teza clan mobimba eza clan mobimba o kofiolo midabi misabino bino pe fo botelemi la rapport d'intérêt ya ndeko na bino fali pupa namona ka fali soki ba sangela ye na ba ndeko na biso ba bima na ba wenge c'est comme si fali pupa za kaneti délaissé donc eloko na comprendre kate fali pupa za la kaneti moi netike moi na mao au mona msu kofie moko nda côté lié tandis que fali azana ba frère na ye momo na ba frère wana ba otika fali na sanga mso mona ka papa nde faya kokota peut-être bon ba frère wana ba sepela soki ba sepela obe ba sepela te bongo ba frère ya ndeko wana mususu oya ka lukela fali makambu est-ce que bango pe ba sepela ndenge ndeko na bango bima ata bo sepela na bino te mais ezaka na ba moment moko boye ba salisa mutu ya clan na bino guerre boye bokoti bo défendre pe ndeko na bino de bandeko pe na quartier la te bozalaka ebele po Kofi Olomide na ndenga bimisa bana boye Kofi soki totali maison mère quartier latin esenga pena ifoto lukato yeba okese nini o eza na bana ebele babima na kati ya denda kuwana donc c'est ça. Merci Ken Pena mais Ken Pena na habité émission mo bossa na Kofi Olomide na showbiz ataxako ataka mo melidiamba na habité en soi en tant que Ken Pena tant ozonga émission na sala ronde. Non, ça a un plaisir à danger. C'est le plaisir. Ça a un plaisir parce que Kofi a l'obara teke, aux âmes melidiamba. A tout n'a question. On allait. Et ça question mutatuni ce qui on allait. Parce que Kofi Olomide les gars mopao. Na kolo banini. Azana ba preuve teo ezola kisaye ke ngake ni swati na nualaka bien na nualaka te. Kofi a tout n'a des questions. On allait. Na habité soki batu ba confondaka atuna question onwale après nga na répondre non président nga na nola te na kati ya même émission na senga kutu oti ata mo bestre ye moko su Kofi alobi na kanisa ki ken yam su anwale OK mutu anwala ki nde pa refi mais ça na kati ya émission non il n'y a pas de finir et na musika ya ken comment est-ce qu'on est terrain d'attente il y a pas de que na musika parce que pas tu as sur na succès sur internet boy mais oui pas tu as na BST pas tu as makambute il y a pas tu batu ba komona te batu ba mona nde ya mutu aza makambu mutu aza na actualité nde yango batu ba kochaka il y a pas tu batu ba mona te il y a pas tu batu ba lobela te po yemo ko Kofi a préciser lobi na kanisa ki kutu ken ndo nwalaki OK faut me melinwa nde yeyo achape na pacho siko yangande koma net sujet d'actualité bon namona nango pe gravité pour ezara ozo brûler ba marambuka ke yaka ebele tant ozo brûler mais bato mususu artiste mso lobela ngo artiste on la like dub artiste bo sege ezalo na nengo ke nga nenga best ndeni artiste ndini artiste lobela ye pa no la ka ye pa saka boy so mona ndako na komela ozo artiste net like dub azalaka regimen like dub azala mela nanu noate like dub pa musique
azalaka docteur laki do bazali na mutamayele belé laki do bimakambo kutu ya noa na yebi yango te donc namoni bato bakoma melisa bato banoa na imagination en plus nayebi te est-ce que kotangelanga mutu nini oyo azo répéter er nyonso ke nonwalaka nga na besoin na yeba nana parce que mon jeune mo boy trésor asalaki émission atie caméra liboso ya orchestre dans au ba répéter na une 3 wana asali émission analyse na téléphone abi ken wana azo permettre finga leader na biso Jésus bololé et d'abord répondre Dédé anolaka banolaka yena Robinho so wala c'est l'émission ba ken la romela diamba na kan wana ba tira ba pousser o betaka minduki. OK, merci. Robinho Mondibu na pese bambote. Obi pourquoi utiliser bongo? Ponga na za mwana soda na kol naka. Robinho pe mwana soda papa bango major auta kufa tota ko lele na kachaka. Donc ngana Robinho to na soba na basoda na boité. Maintenant linga vana répondre na question na yo, tchelanga image place ya lobaki. Petit Ken, oui que Petit Ken na maman na liboma mutune sara bien te. Chaque fois avant à ça l'émission, ezaye na petit Robinho. Ba melara ba diamba makasi ya kan, e bebi sa bango mutu, ba diamba kan ba tchaka ba poussière à balle na kati. Ba poussière à masasi, ya onte bebi sa bango mutu. Tala misu ya mwana wana Ken, so kazo sa l'émission, misu ma vondo rouge. Aouti ko tungo la banga tungo libanga ko moyo lo makambu sans contrôle ken piana ndezana amela diamba kututi stabilité ken piana sana ngo papa bangwa za ngote petit nanga Ken petona auto sala émission na voisin nanga ya Montfleury basaki émission on mona téléphone trop dans réseaux sociaux na telle émission en pleine émission voisin nanga Montfleury lo ba nevi na biso lo ba nabi yo na mono noalé yo noalé déjà wana pipité yo utimboka bene wana pipité la femme sur de mon ex tout ça wana pipité wana bako ulola yo vraiment quoi wana information tu aurais une photo c'est tout la question ici parce que surtout na pipi makambo tuni na boyo répondre la femme de quelqu'un et ça ni façon lobeli yango de tokena façon ni na lobeli façon kei nango de tokei nango na moi polémique nini si mon ex tout ça j'aime mon ex j'aime moi la mutegeta avant oya kotuna il faut oyoka bien oyoka pena bien po imona ni koyoki na bien te ozoyoka ka bato ba loba yo mo oyoka et au moni ba loba ba kosela likambo moto ya kufi mais moto azo vivre oko kosela likambo te faut yemoko aloba likambo on est na boulele ka noalaka organo la radio. Merci beaucoup Bandeko Wala na biso mais quel pena émission wana hôtel extrait wana et quand est passé le bakion mais comment la mta répétera blo ya diamba c'est na auto siko ya diamba ken seul bon mais on peut diamba on peut OK les sœurs au moni soki mutaza zoba et ozo répondre il faut répondre na sagesse ponga na koya te na répondre na neti zoba neti yete ngai fona l'accès ke ngana mayele omoni bana mike soki ba osakana soki baswani eloko liboso bana bafinga na rezara na nini mama na yo obi pourquoi bana bafinga ka mutu mama na yo premièrement na ezalaka mama nde afandaka na bana mingi bana bamonaka nde mama trop soki omoni mutu nyonso tu soki azoluka swana na mutu fa benga kaka mumeli diamba c'est que za ba matière oyo ye moko mutu afandaka amelaka ngo soit afandaka mingi na bato bamelaka diamba yango ko exploiter kaka mo ya biloko ye amonaka mingi donc na lobeza faute na ete eza faute ya entourage na ye place afandaka biloko amonaka bamelaka na biloko ya msu ye moko pe amelaka yango azo prononcer ka kombo na parce que ba prononcer ka kombo kaka ye loko monaka mingi yango monaka mwana muke soki alingi afinga mingi kaka mama na yo parce que bana ba monaka nde mama mingi koleka biso ba papa parce que on peut le beli kepe yo so meli diamba on ngoti na kofinga ba artiste et on ba tina kofinga ba artiste nga tikala ozala na artiste moko nga na yaka na TV kofinga te soki balobi bino boza na actualité te soki na hier msusu na émission na lobi fali popa na mona conquérant na été po fali popa bandi ba déplacement po balobi ba bloquer musique depuis ça fait 10 ans 11e année ngo batu ba beta na poto tete ce qu'on a biso
Fali pour pas na ba diversité na sens nini. Na 11 ans ba bloquer musique et pas ba combattre. Fali a sala tourner na Italie na 2015. Fali a sala tourner na États-Unis o ba musicien ndambu ba kimaka na 2016. Après Fali ayo kende lisusu États-Unis. Et ayo kende Canada, o kendaka ya 8 jours. Ezalaka na 2018. Na 2019 Fali aye ko kende so tourner na États-Unis o abetana ba Apollo a sala vraiment tourner. En 2019. Après tourner à Fali na États-Unis aye awa a sali tourner africain. Kaka na 2019 on a Fali abetaki na Australie. Siko na loba na 2 ans abeti na Australie. Kokota to kota 2020 Fali abeti na ko arena na Bercy na Europe. Yebisanga to soka na 2 ans to kende na so ba ne musute. Yebisanga na kati ya 2 ans na Fali abeti combien de continents abeti na combien de continents. Mais ya lobi ke to kende na nenga continent te to zonga nanu. Bino bolobi Fali azaka na adversaire. Na lobaka Fali azaka na adversaire te. Bozobo yanga lobi to soka 2 ans na 2 ans oyo kaka to 2019 na 2020 Fali abeti na combien de continents. Asali tourner ya Canada. Canada c'est un continent d'Amérique. Tourner na kati Amérique. Et ça même continent non. Asali abeti na Australie. Australie eza na Océanie. Asali tourner ya Afrique. T'as asali tourner ya Afrique. Combien 4 continents. Ayo sala tourner akwa arena eza na Europe. Fali atamboli na 5 continents na 2 ans. Siko bino batu bobengaka Fali aza adversaire na bino. Botangelanga ta 2 continents o bosali tourner 2 seulement. Parce que moni frère wana alobi ke à chaque fois bino bakino beta concert so ministère de la culture et senanga après oyo ayam susu bino bolobaka mutu susu te ba ministère congolais basaka na problème anine oyo ba respecter contrat te yango faut pas kobenga bango faut ka bino na benga bino. Merci beaucoup. Wana ezola que puissance ya Fali. Et bino mo bo reconnaître puissance ya Fali. Bo senga ka Fali pardon ndenge Fabregas asenga. Lelo Fabregas ye wana zotambola partout. Ozo ba contrat. Et ça la ngasoni e rozolo bobi. Ezana vidéo ngo pezali. Ezali abike. So tine ba kendaka te ana Fali nda chaka. Abike bokende kuna dans ministère critique ne tuna ka so bengse mission. To bengse mission mo kana so ya habité. Ayate ba misa congolais bazaka la nid ote ba respecter contrat te oye makambolo basoke za so ochango oye makambolo basoke za solo sekisina OK bango mo ba reconnaître grandeur te tshela ngo na tala na seka ngo atama muke pardon tala ngono musala no so ba bengiso beta concert na mboka mususu parce que boye barake ba mboka mususu à part Congo ba mboka no so tikali Afrique wana ezaka avant ba bengisa artiste ezala programme basalaka na ministère de la culture na bango l'été bimisi mbongo bo bengisa so artiste ya mboka ba ya obeta mutna muta tour de rôle dizala na tour na ye tango ba bengisa so ba bengisa musala neto ba tour na pour ba tour na toujours ah c'est bon production l'équipe bien bon après to go bengisa artiste ni sou ya Congo ye fo boya te bo bengisa ba artiste à Congo te ba respecter un contrat te baza ba tumoro baza vrai te Ken Pena j'espère que mon vidéo ngo na avis Rosani en tout cas c'est singa Fali popa pour ça la batourna ça la kana Fali azaka na ba manager o ba créer la ba contrat o ba sala kanyo surtout en tout cas kota la ba propos ande kona biso eza ba propos mo boye azo xande leader na Sony eza ba propos mo bo soki nga nazala ki pena leader ya ndeko na biso na linga na longole na orchestre. Donc soki nga pena nazala ki fanatique parmi ba fanatique ya leader ya orchestre na tonga to senga pena na leader na biso ke ndeko na biso o efa démissionner. Donc il fallait pour pas ba manager na yende ba osele makambo wana nyoso to. En plus eloko ezole kelanga premièrement depuis na landa ba orchestre et tout ya Congo première fois na mona manager ya mutazo ya ofinga batu. Directeur marketing yazo ya pona kufinga batu. Makambo ba porte parole basalaka directeur marketing yazo ya kosala. En tout cas fait na ngai di badiata bravo non na mona na buzo baboete. Le betelve di badiata maboko. Te na pesi bravo non na mona na buzo baboete. Na pesi Mbutakis ou BCBG. Bravo non na mona na makambo te. Na pesi fait na biso o akufa na ni Vemoni production.
na beteli maboko que son âme repose un peu non na mona na makambo ya boete na pesi Charlie Rubenga merci bravo Charlie non na mona na makambo ya boete en tout cas Charlie Wumela na héritier Watanabe non na mona na makambo ya boete eza soni ozosenga fali ozosenga indirectement ke fali afongwela bino maboko po banda kokende kobeta libanda soki boza na besoin fali bando créer bino ba marché bozala clair bolo bango bozala clair émission na nga kofinga batu te eza analyse te osala pe eza mbala suka nga na répondre batu mo boya msunga na voyage ko leka bango mutu mso azana depuis ya banda ti lelo nanu ba mema quelque part te babio mema po na kofinga bon ngaba mema nga po na kofinga siko yo kofinga nao siko yo ikenda no wapi po yo pozo finga ti obandi kofinga lelo te da kofinga na ezala ra ezanga lifuti mema ko nil pas place moko te yo au faire la big soki na besoin ba attaquer batu j'ai marque à ouz il y a au moins démasquer 3 artistes on a qui baba faible d'esprit bazan esprit rivalité il y a monde ndou l'été ba la tsa image moko wawati balakisi biso babi mutafingela kabiso eza soliste na sonde afingela kabiso batu est ce que nga osomoni leader moko ya Congo ou bien porte-parole moko ya Congo asa leka na TV lobi mutakenda afingela so batu za kenpen mais ya confirmer na muto batinda ka kendo finga bozomona ke bolobela makambu nyonso to eza le contraire conseil ya ko arena to moni pe faire na biso wana trésor quand analyse na parce que na la nega analyse na na tala analyse na na tala analyse na bike a robeta concert na bango et ko betama sous autorisation ya Bokechu ya Odombo et Babé Mosombo parce que leader na bango na défier ba combattant te biso soko yebite na biso soko vérité ya Laurent Soko kwa oyeba déjà Bokechu ya mbo oyeba commandant eso oyeba Odombo oyeba tous les combattants na pesi nombote faire la beta Bercy wana siko na ndenge pena ya logique normale batu ba concert sans kobanga parce que ils a la production avec la bénédiction ya bango ba combattant n'habite avine ngozana ese concert au défi ba combattant ou pas bon na habité et sa première fois na yoka artiste et musicien mo congolais a osenga lisungie pa Bokechu banane susu Odombo babebe masombo ke babetisa concert ngana yebi depuis musique et banda ba artiste et musicien basenga ba production pas ba producteur bon na yebi te soki ba Bokechu ba komi ba producteur da ba Bokechu na ba ya Laura ba sansambongo po babetisa bino wana eza ba langage moko boye ya bayo ke la bino mawa non. Bon, na habité bon, Bokechu abeti sabino kasi concert. Ba combattant kasi ba beti sabino kasi concert. Ba louer kasi sali wana. Parce que le concert en paix, on peut rimer un peu bima ramba coronavirus. Ba taquer du cas attaque assassin. OK, merci. Na moni o lagi si ba vidéo na nyonso. Ngana na te répondre na ba vidéo na te. Yemo ko ye ba ndenga ko se justifier pa ba bureau ya fali un jour. O moni lelo kota la ko qualifier mutuneti fali pupa. Oya uti ko beta ako arena nae soko tali les mêmes jours fallait à betaki Bercy ezalaki na horaire les mêmes jours bato ba nationalité musu ba betaki donc fallait à betaki vendredi même accord arena na soit to na calendrier nango parce que au moni babilom musu photo fouiller internet ya total le 28 au 30 na kati ya France au mona ke ba concert ebetamaki ebele concert na ba match pe betamaki concert o batu bazolobela mingi eza concert ya fali po botieka po fali aza star na bino congolais bo combattre star na bino congolais mais za ba star ebele ba betaki parce que accord arena ba journée wana nyonso to ezaki liberté Zénith le 28 le 29 le 30 et le 28 le 29 pour moi ne silaki na le 29 basali wana nyonso ezalaki occupé mais bozozo atan ko lobela ngote bo combattre ka concert ya ndeko na bino congolais tokende sur Google tokota na programme ya sali ya Zénith le 28 na le 29 ka ya mwa o fali abetaki bomeka kotala bomona kezalaki occupé na ndeko na biso pe Europe na kana mona betaki Olympia ba Yusufa ba betaki Olympia. Merci beaucoup siko
bato nyonso to babetaki ba concert na momana de bakabola e virus te mutakabola e virus ka fali de assassin oyo aki ko boma bato ka fali de ba o mususu wana baza ba assassin te comment ko exploiter ba langage ya mabebo epande ko na yo o azo sala musala o azo tombola drapeau o ekitaki na se fali azo tombola drapeau bobambaka ngo de ana se depuis kala fali azo ngo tomboli ezaki mutema mabe ezani acharnement yaza un succès to na succès te ya voyage ratoni na kasi yango nga na beteli oka lisolo moko na lobi na 2 ans pamba fali atamboli na 5 continents atamboli na continent d'Amérique na 2 ans pamba asali tournée ya Amérique asali tournée ya Afrique asali tournée na Australie asali talaka utiti ba Europe 4 continents ba 5 continents wana donc moi je pense totika ba distraction bozo ya kolobela mutu boza la pena ba argument solide ngana sina comprendre ba orchestre mususu bazanga ka ba argument bino bokomi mema bango na ba argument solide mbangu na bango zakande na ba parquet po ba yebi ke bato ba lalisa biso kao na ba argument po to kata bango souffle maloba bango bakendaka mbangu na parquet bakeluka ba biro de bomona makambo eko suka wate balinga te to continuer ba émission yango na aloba na bi analyse ya suka ka yango bango faiblesse na bango o monat fali ata ba sele be émission combien o so mona fali a memi mutu na parquet po o bolo ba eza lokuta parce bino so ba memi bino sur le plan logique bazongisa bino batu mbangu na parquet on a parqué quand patron acheté tout le monde qui dernièrement fallait pas la ça qui ba collecte de fonds pour la fondation naé pour le confinement parce que coronavirus a touché presque le monde mobimba mais tout le monde a analyse quand on a biso wana kaka abiboye na biyo za songi za pe émission na yo nga moyen na côté na katika analyse na abi moto oya mbongo abimsaka mbongo na di coup peut-être $100,000 yango na tie bosala boye bosomba biloko be mais pesa mbongo mokie fabriquer sa pesa oya pesa au moins kozana muta mbongo te bon na préféré na répondre ye lisusu te parce que na se faire terre à terre na ki sa niveau na nga pena trop bas surtout na jeu émission mobimba boye na ju plus de 20 minutes na répondre ye na ba fanatique balinga ken ba sepelate na préféré émission moko Manique de John asala ki ekotaki lobby na linga réponse ou t'as pas Manique de John so boko yo moko ko lo émission soko ko tia muta ko répondre ye aux questions na place marambo ya lobby tia réponse est pas Manique de John bato siko ba comparer entre ye na Manique de John na leki mail bongo ya aider communauté babimisa mbongo no propreté pour ta malédiction soka yebité on a vu ça ignare. C'est le monde qui dit ça. Et la Bible, elle dit, communauté, on a mbongo ya communauté. Na argent propreté. Tolandi avis à Manique, n'habite quelle peine. Il faut que ça moi soupe moi te likolo to. Ouais, en tout cas nga na lobaka ka ndeko na biso ifo yebake. Mbongo esungaka communauté. Tous exemples net ya UNICEF. UNICEF tellement etambolaka na ba pays ebele o eza non développé. Ba pays à souffrance UNICEF qui doit ça badon oyebiti donc ça ba mbongo ba banque ebele et yaka ko sala badon na UNICEF donc mbongo esungaka communauté esungaka vraiment communauté ezalaka mbongo eutaka na poche ya mutu ye mokote parce que oyebisanga te ke UNICEF wana ere yaka ko sala badon na ba pays ebele eza mbongo eutaka na poche ya mutu soko oyebisanga UNICEF mbongo yaka ko sunga ba fondation ebele tout ça ce qui eutaka na poche ya mutu tangelanga patron o azaka kolombongo ya UNICEF o esalaka ba action partout à travers le monde wana nde na zwa temps ya ko répondre merci beaucoup. Merci beaucoup Ken Pinto na suka mo ba moto na bige sia polini mumba zaliona na bige niko nienje jikesh wabelo bokuta nete non jikesh wabelo tokuta nete na pesi sia polini lumumba ba mbote vinanga ko kwa Arafat na pesi mbote pa ya mbote pa ya Patrick Tomosi agence Kitoko Patrick Tomosi yo yebi na pesi Adel Jogo bangu danger bambote vraiment na pesi Prince Yaweli bambote venanga Luizo Mbata batutu balande biso vraiment na pesi bambote merci. En tout cas chers abonnés de Film na Fumba merci pour la bolande biso émission na pesi mbote na oyagna sima caméra Alain Pindi de BCBG assistance maintenant ya Christo Louvani Zairoi sans compter Nyoka
na bossé comme Alifante na biso na pesi Jordan Kambala mote Shadak Biswared Valita Mwe dans Bambote nous partout Bozali dans Zama Pambola bino confinement toujours to mi battre là tout se désinfecter ba maboko na biso to pesa na mote pa pambate donc to respecter pena consigne OMS ou pesi biso donc merci beaucoup s'abonner massivement na film